Shalom bana nzambe bisika nyonso bozali nayebi te soki boza air nini soki boza na tongo na pesi bino bonjour soki boza na pokwa na bino bonsoir biso awa tozali presque 23h na pamoi nzambe apesi nga susu makasi ya koya liboso na bino vraiment mikolo eleki ebele nakotiaki susu mateya te depuis na kotisaki bino disons prière natikaki temps bo mekana ko consommer yango et voilà aujourd'hui nzambe apesi nga susu makasi mpona ya liboso na bino vraiment naza esengo mingi à chaque fois que natangaka liba na nzambe soki molimo santo inspiré nga quelque chose nalingaka toujours koya kokabwa na bino bandeko oyo bosepela na page na nga to oyo bolinga vraiment page na nga lelo nayeli bino T'es moko ya kitoko na intitilango ne laissez pas votre colère aboutir à une rébellion. Donc botikate tokotikate kanda na bino et pousser bino na rébellion. Pourquoi na pesi titre wana? Na pesi titre wana par rapport à Matthieu oyo na utayi kotanga to passage oyo na tangaki na livre ya Nombre na chapitre 20. Kuna to mona na utanga ngo tout à l'heure là. Na moni ndenge bana Israël ba kota bazwaki kanda pe ba se rebelaki ba komaki ba rebelle. Pourquoi? Alors tonangi dans le tout temps à passage yango et puis après na koya ko expliquer bino selon que Molimo Santo à faire comprendre ngai passage oyo. Na Nombre 20 Bible sibiso boy na tangi na verset 1. Les premiers mois de l'année, toute la communauté des Israélites parvint au désert de Tsin. Le peuple établit son campement à Kadesh. C'est là que mourit Myriam et qu'elle fit enterrer. L'eau vint à manquer. Alors le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse et à Aaron. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent: Ah, si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert pour nous y faire mourir, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ces lieux de misère? Ici, on ne peut rien s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre où ils se jetèrent face contre terre. Alors la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit: Prends ton bâton et va avec ton frère Aaron, rassembler la communauté. Devant eux, vous parlerez à ces rochers pour qu'ils donnent son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Moïse prit les bâtons qui se trouvaient devant l'Éternel comme celui-ci les lui avait ordonné. Alléluia. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ces rochers? Moïse leva la main et par 2 fois frappa les rochers avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se désaltérer. Alléluia. Vraiment, l'ité à autant on attend à Kiango dans ces plaques macasse. Yango moni na lobi awake, ne laissez pas votre colère aboutir à une rébellion. Awa biso tozo mona ke bana Israël. Tebi histoire bana Israël bien. Bazaki na boumbu na kat Égypte. Kuna bazaki lokwa ba prisonnier, bazaki lokwa ba esclave. Mais Bible si biso ke bazaki ko lia en abondance, bazaki ko mela, ba miliki, ba miele, bazanga ki eloko te, bazaki ko lia misuni ya ndenge na ndenge. Mais bazalaki na prison, alléluia. Bazalaki na liberté te. Bazalaki ko vivre na kat na boumbu. Bazalaki ko sala misala ya makasi, ko memisa bango ba kilo ya disons ba tonne ya ba mabanga na mutu parce que bazalaki ba esclave. Alors balela ki Nzambe akangola bango. Nzambe ayoka ya bana Israël ndai ko tinda Moïse comme libérateur. Biso tebi histoire ya bana Israël bien na kat Égypte. Tant ba bimaki na Égypte ba kendaki na nzela bango po ba kena terre promise epai wa pinza ba prometaki bango ba komela miliki, ba komela ba miele, ba kozala libre tout ça. Alors, tant ba kendaki
Bakota qui na kat na désert. Alors Bible ici biso na kat na désert, il faisait chaud et sec. Alléluia. Mai eyaki kozanga bango. Tant mai ezangi bango, Bible ici biso ke bana Israël bakoma ki persuadé que Nzambe a abandonné bango. Ba yeko tsana makasi bango ke Nzambe a abandonné bango alors que Nzambe a abandonné bango te Nzambe azaki na bango. Bana Israël bakomi ko murmurer contre Nzambe, bakomi ko murmurer contre Moïse na Aaron. Balobi Moïse, pour aller no bimisi biso na Égypte, kuna ata tozaki ba wumbu, mais tozanga ki mai ya komela te, tozaki ko lia ndenge to lingaki, ba miliki, ba miel ezanga kite, misunya ndenge na ndenge. Sikoyo bimisi biso na Égypte, oye na biso ana kat na désert, moyen ya kolona ezate, ba figuier ezate, ba vigne ezate, ba grenadier ezate. Alléluia. Grenadier zali nzete oyo e botaka ba grenade awa na mona mbuma ngo États-Unis ba benga ngo pomegrenade ezaka munyo bo rouge. Alléluia. Bana Israël balobi awa tozana kati na désert eloko moko ezobima te mai ezate moya kolona kutu ezate toza susu o memi susu na pasi il faut que tu soka to périr kuna na Israël na Égypte ndenge batum susu ba perisa ki devant Nzambe oyi na biso ana kati na désert pona nini babosani ke Nzambe alakaki bango ndenge na bimisi bino na kati na Égypte nazomema bino na terre promise. Alléluia. Le pays où coule le lait et le miel. Babosani promesse en Nzambe, bamoni kaka souffrance o ekomela ki bango, bamoni kaka besoin o bazaki na moma wana, babosani pe kolonga na bango na Égypte, ti bakoma na lie wana bazanga ki mai, Nzambe apouvoir ki na ba besoin na bango, bakela ki ni ya manger ni ya boire, mais kaka na peo douana na ngonga na kaka tangu mai ezanga ki tangu ba eko mona ke il faisait tellement chaud, il faisait tellement sec na kat na désert, ba eko bossa na o no so Nzamba sela bango, ba komi ko projeter même bazonga na bango na kat na Égypte et pa yo bazaki na bo Alléluia. N'est qu'on comparer histoire au Nabi Sope Bana Nzambe à Moya Lelo. Avant tout, yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, moutna mutazaki na vie na ye, moutna mutazaki na bosoto na ye, moutna mutazaki na makam na ye, nzea na ye oya zaiko landezaki contraire à Nzambe. Alléluia. Mingi bazaki na vie ya kindumba, mingi bazaki na vie ya ekobo, mingi bazaki na vie ya désordre, mingi bazaki na vie ya moyibi. Mais zaki vi moko mabe ezali ko tia bango na kati ya prison molimo moye ba mona bonta Nzambe na bomo na bango engai ko zala te mais Nzambe na bolingo na ye akangoli ebe na kati na biso toyambi Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur mingi batiki kindumba mingi batiki escroquerie mingi batiki koyiba mingi batiki makamyo so mabe o bazaki nango o no so mabe ezaki eza représenté comme boumbu o ba na Israël bazaki na kati na Égypte. Si vous avez Jésus-Christ Seigneur Sauveur, na ebandeli bozo mona ki bakamezeli ko marcher bien mais na moment mo na kati ya vie bozo mona ki bokumo kuta na ba difficulté bokumo kuta na ba opposition bokumo kuta na ba banzala bokumo ko kanisa tant nazaki na ngandumba nazaki ko zanga mbongo te tant nazaki na ngako yiba nazaki ko zanga eloko te siko na tiki ko yiba na tiki kindumba ndeni susu na komi ko zanga biloko ko lia ndeni na komi susu ko zanga mbongo en tout cas malamu na zonga na ngana kindumba malamu na zonga na ngako yiba makaniso na ekomela ka mingi na kati na biso. Pourquoi? Parce que koute na ba difficulté. Bana Israël ba koute na ba difficulté. Ba bosani promesse o Nzamba saki bango. Ba bosani bolingo o Nzambe atali saki bango pona ko bimisa na kati na Égypte. Ba komi na bango ko projeter ba zonga na bango na kati na Égypte. Pourquoi? Parce que ba koutani na besoin ya eloko moko mais na moment na ba koutani ki dango te. Et belé pe na kati na biso bana Nzambe. Totika déjà vie à désordre, totika déjà vie à masumu. Mais pour na kozanga kaka eloko moko muketo na ngonga moko boy. O bosani bola mwa Nzambe, o ya talisa ko depuis à longola ko na vie à désordre. O komi na osu ko raisonner, o zonga na nosu vie ya boumbu. To mona ngo na kati ya communauté na biso, mingi bazwa décision ya ko ba ke na tiki vie na zalaki nango, na komi na nga ko saela Nzambe. Mais na ko saela Nzambe, a coûté na ba difficulté. Ye wana azongi susu mba en Égypte. To azako projeter ko zonga na kati na Égypte. Na vie à désordre, na vie à kindumba, oh ya zalaki nango. Pourquoi? Parce que a eu colère. Alobi ndeni nga na yepa Nzambe na komi suko zanga mbongo. Ndeni nga na yepa Nzambe na mokili kutu na zaki na succès. Ndeni nga na tiki bakama mokili, na tiki misala mokili. Na yepa Nzambe succès silinga. Malamu na zonga na nga kaka na musala mokili na zaki nango. Ebe na kata so bazo sama kambwana. Pourquoi? Parce que bazangi persévérance. Pourquoi? Parce que ba tcheki kanda na bango e mata bango na mitema po ba aboutir na rébellion. Alléluia.
Et ce n'est pas le Bananzambe que notre vie est faite d'agression. Bon moi na biso et ça na ba agression. Na kat na bon moi na biso ba accident ezali, ba harcèlement ezali, ba violence ezali, ba divorce ezali. Vraiment na énumérer pas mal de disons d'agression na papier nanga. Ba mariage malheureux ezali, ba homicide, ba suicide ezali. Alléluia, ba terrorisme ezali, ba ouragan ezali. Mais il ne faut pas que cela ait même abisso na rébellion contre Nzambe. Ah, na États-Unis, miko eleki a tout comme moi na Californie, ndenge moto epeli. Vraiment, naza ko imaginer que bana Nzambe pe bazali na kati kuna. Batu bazui, batu mususu ba kufi, batu mususu biloko na bango eziki. Mais cela il faut pas que ait même ba chrétien o bazali na kati ya ko se rebeller contre Nzambe. Pourquoi? Parce que la vie est faite na ba agression et ce n'est toye bango. Bon moi na biso ezali fait na bagression ezali fait na ba mikaratane belé mais biso sengeli to ikampiko to karamanzambe to se rebelle te et loko moko ekabso na bolingo nzambe te bana Israël bazaki na promesse nzambe bayeba ke mboka o bazoke ezaki mboka oyo za kokule le na miel mais il fait kaka bazanga ki mai ba se rebelle ba bosani bonté nzambe ba bosani bolingo nzambe oyo abimisa ibongo na kati na Égypte. Alléluia. Ndeko mwasi ndeko mobali tokokende kotanga susu mbangu na proverbe ba verset tokotanga mbangu na Romains 5 tomona nini Bible eyebisi biso kuna. Hallelujah. Na Romains 5 bolimbisaka mwa moke na luka passage yango na Romains 5 verset 3 Bible eyebisi biso mieux encore nous tirons fierté même de nos détresses car nous savons que la détresse produit la persévérance. Alléluia. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Alléluia. Bananzambe. Et c'est n'est pas tant que na kat na détresse et c'est que na fierté wana ya tant que na ba détresse ya koyeba ke détresse na biso il faut produire persévérance mais persévérance ko produit nini et ko conduire biso nini na victoire. Alléluia. Tant que na makambu tant que na mikaratano et c'est to persévérer. Alléluia. To persévérer. Persévérance na biso plutôt et comme nini na victoire mais ce que yo persévérer te okopengwa okozongela mokili okozongela kindumba okozongela vie oyo zaki na ngoya mabe. Pourquoi? Parce que au persévérer te na moment ya détresse na yo. Pourquoi? Parce que au persévérer te na moment oyo zangi lipa. Pourquoi? Parce que au persévérer te na moment oyo zana besoin eloko moko songolo mais ozwi yango na moment wana te okona makaliso sanini ozongela mokili ozongela oyo so mabe yo tikaki. Pourquoi? Parce que ozangi persévérance. Alléluia. Bana Israël ba bosangi ke nzamba zaki capable ya ko pouvoir ba besoin na bango. Ba se rebellaki, ba murmurer contre Nzambe, ba murmurer contre Moïse. Moïse nandrone Aaron, ba kei na temple ya rencontre, ba ke ko bela Nzambe face contre terre, ba lobi Seigneur. Talangambo o ni biso to memi bana Israël ba komi na menace contre biso ba lobi fa ki batika ba na Israël na Égypte. Pourquoi to bimisi ba otena ba na kat na désert ba komi na ba ko projeter ba zonga na Égypte. Pourquoi? Parce que kuna bazaki kolia en abondance bazaki ko mela bazanga ki maite bazanga ki ba jité Nzamba yoki aibisi Moïse alobi Zoan de konao Aaron bozwa bâton o bozanango bokende ko beta 2 fois na rocher pe mai ko bima pe Moïse asaki ndenge Nzamba yebisaki ye pe mai bimaki. Alléluia. Pe bana Israël ba melaki na bétail na bango pe melaki. C'est-à-dire quoi bana Nzambe? Et c'est ngeli toyeba ke tant tozanga ka iloko et c'est ngeli to persévérer parce que Nzambo azana bolingo pona biso akotika biso to ke la te mais souvent biso batu to se rebelaka trop vite. Alléluia. Mingi bazo penga mi mususu azotala lobi tant nazaki na vindumba tant nazaki na mibali misatu nazaki kozanga basaka cherté nazaki kozanga bilamba te nazaki kozanga ba voyage te aye pa Nzambe. Alléluia. Bien kazo lia na ye mwa muke mais pona ye kozanga ba bijou wana kozanga ba saki wana kozanga ba voyage wana nazaki kozona vie ya kindumba habité malamu nazongela Nzambe nazongela Égypte. Ndeko mwasi ndeko mobali esengeli persévérer. Alléluia. Pour Nzamba longolo na bosoto, Nzamba longolo na kindumba, Nzamba longolo na mokili. Akotika yo onyo kwa mate, akotika yo on manquer de quelque chose te. Pourquoi? Parce qu'il y a le pourvoyeur. Alléluia, de nos besoins. Alléluia.
Mais lelo bandeko mingi likolo a passé bazongeli vie ya désordre o batikaki mususu penza omona nga penza natiki makambo ya moki natiki nakela pa Yesu otiki tango ye pa Yesu okomona makambo ezo marché ndenge oyo lingaki te okomi koloba Nzambe akosinga ifaki natika nanga kana kao nazalaki mingi tozomona natiki nanga makambo natiki nanga makambo mokili nakomi nanga pasteur nakomi nanga chantre tout ça mais na moment moko donné boye akoki ba difficulté te akoki ba souffrance te azongi na mokili a se rebeller contre Nzambe. Bana Israël pe basalaki yango babosaki ke Nzambe azali capable ko pouvoir ba besoin na bango yango ndeko mwasi no mobali nazo talisa bolingwa Nzambe ezali ko na biso Nzambe oyo alongola ki na bowumbu Nzambe oyo alongola ki na vie ya désordre Nzambe oyo alongola ki na royaume à ténèbres amemi na royaume na ye akolinga te yo souffrir akolinga te yo kufa nzala mais c'est pas so okutani na nzala so okutani na ba difficulté ko pengwa te kangama na Nzambe parce que Nzambe azana pona consoler yo Nzambe azana po a pouvoir ba besoin na yo Nzambe azana po apesa obilo akolia mais mingi baza ko pengwa ka pona bilo akolia mingi asa tika kindumba tika moyibi asa ya pa Nzambe akoma chantre akoma je sais pas intercesseur akoma motei mais likola difficulté akutana na vie na ye azongeli sous vie ya désordre ndeko mwasi ndo mobali et c'est to kangama na Nzambe il ne faut pas que to se rebeller contre ye alléluia parce que ya yebi ba posa na biso ya zali Nzambe o azotesa so bolingo atesa ki so bolingo na ye obi ke ngana lo bara toujours que il y a deux royaume des cieux et royaume des ténèbres batu nyonso ba bengami te po ba bima na royaume à ténèbres ba na royaume Nzambe parce que les deux royaumes wana ezana bosenga ya batu na bango batu nyonso ba bengami te po ba ya ba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur donc royaume à ténèbres ezape na batu nango oyo ke ata mukolo moko te ata otei bango le bandeni bako tika la ko bongwama te parce que bazali destiné na perdition mais na batu mususu tango otei bango le ba Nzambe automatiquement ba ye pa Nzambe wana azali destiné na royaume Nzambe. Mais yo sikoyo na kati ya royaume à ténèbres wana parce que Bible dit que tant on a yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te oza na kati ya royaume à ténèbres mais sikoyo Nzambe sali o grâce o yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur o komi na kaya Nzambe et Seigneur makambo o nyoso o yo ozaki no na royaume à ténèbres o tikango pourquoi parce que Bible dit biso tant on a mis Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, oh, comme une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voilà que tu es devenu une nouvelle créature. Mais si koyo, tant on a comme une nouvelle créature, oh, comme ce qu'on raisonnait, oh, zon en avis à Bosoto. Pourquoi? Pourquoi ne commence pas mobile? Parce que au kokina yo ko persévérité au kokina o via ko zangate parce que kuna na via kindumba oui ozozwa na oba mbongo ndengo ozolinga na via moyibi ozozwa na onyo sozolinga mais eza ko rendre yo prisonnier en esprit moyo opamba moyo omona bonté Nzambe ezalité mais tant oza pa Nzambe tant oza na ona vie Nzambe ata ozolia comme ozaki kolia na royaume o ya bosoto te mais osa en paix, osa libre. Mais na royaume à ténèbres, okolia okomela, santa ko pesa yo bozui, santa ko talisa yo makamyoso, santa ko talisa yo koza kitoko ke oza na droit ko zo mibali ndengo lingi, santa ko talisa yo ke ato yibi ko tamba ba vatia lix ndengo lingi, mais âme na yo eza liberté, âme na yo eza na kinyate. Alléluia. Quelque part Bible lobi, c'est les bénédictions de l'Éternel qui eza ko enrichir. Satan ko pesa yo nyoso lingi, Satan ko pesa yo mibali ndeko lingi, Satan ko pesa yo ba voiture ndeko lingi, Satan ko pesa yo biloko kolia, mais okoza na kimia te. Bana Israël na kati na Égypte bazaki kolia, bazaki eloko te, mais bazaki na kimia te, bazaki na liberté te. Mais na kati na désert tellement qu'il a fait chaud, tellement qu'il a fait sec na kati na désert, ba yoki sous posa bazonga na kati na Égypte. Ba bosa nke Nzambe azaki capable ya ko pouvoir ba besoin na bango. Ba bosa nke Nzambe azaki capable ya ko taisa bango bolingo na ye à tout moment na kati na désert. Donc moi si ndo mobile na kati na désert na ozolika. Na zo teso ki sinyo kamba na Nzambe. Ko se rebeller te, colère na yo et pousser yo o abouti na rébellion te. Kangama Nzambe parce que Nzambe kotika yo te. Ko zonge la vie ya désordre o yo tika te. Ko zonge la vie ya bosoto o yo tika te. Mona ke gloire moko eza liboso na yo. Ato zo leka na vie moko ya difficulté sikoyo. Yeba ke gloire moko eza liboso na yo. Pe ko ya parce que Nzambe oyo abengi yo na kati ya royaume na ye. Abengi yo po atika yo o souffrir te. Matiki yo abengi yo na kati ya royaume na ye po mona kembo na ye. Alléluia.
toke autant na Romains 8 na Romains 8 verset 21 22 Bible sibiso nini Bible sibiso c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Alléluia. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Alléluia. Bana Nzambe. Et c'est notre baké, même il m'a belé, même il création en Nzambe, ils ont subir, ils ont les cas de souffrance, ils ont les cas de gémissement, mais à un moment donné, alléluia. Gémissement wane koleka à quoi fanter alléluia à connaître gloire dans Nzambe même ma belé oyo tozo nyata eza ko souffrir création Nzambe oyo eza pe ko souffrir alléluia tozo mona ma belé si nakati ma belé ba kundaka batu bakufa nakati ma belé nde tozo mona biloko nyonso ma be oyo baba je sais pas batu bakundaka na se eza ko souffrir alléluia même Zamba ils ont souffert parce que dans le moment où ils ont bazam ils ont payé la moto pourquoi parce que ils ont supporté chaleur création Nzambe ils ont souffrir mon peut toujours mon maille ils ont souffrir mon maille et tombo kaka ils ont souffrance mais bibi so na moment moko alléluia souffrance wane ko sila création Nzambe ko zwa kimia biso pe bana Nzambe na moment moko boye toko mona kembo na Nzambe na bomo na biso moment de difficulté ozole kanango e pengwisa yo te e talisa o stimate place yo uti oso uti na simanza mazo mema o liboso tala liboso kozonga stimate ndeko mwasi ndeko mopali vraiment c'est non ba ke vi na biso ezali fait na agression alléluia. Et si vous avez na vie, divorce des salama, suicide des salama, homicide des salama, ouragan, mou pepe, mbonge des salama. Et ça vie et salama bongo. Mais cela ne veut pas dire que si vous écoutez dans mikato na vie na yo, o pengwa, o wanga na Nzambe, o linga, o zonge la mokili, o zonge la makam, o so tikaki. Alléluia. De moi si de mobile. Nzamba ça bien. To kama na Nzambe, to se rebeller te. Tant msozo ba, tant na yembaki na Jésus-Christ comme c'est sauveur te. Ba faire dans les ko marcher bien. Si qu'on a commis et pas Nzambe ba faire dans les marcher sous bien te. O komi ko raisonner ozonge la mokili. Donc moi si so oza makaniswana ko zonge la mokilité parce que so ozonge ni mokili, o kuda ba difficulté à makasi. Tala kaka liboso. Mona ke victoire nous liboso parce que ba na Israël tant bazali ko projeter bazonga na Égypte ba bosana ki à un moment ba bosana ki ke liboso na bango kana ezalaki gloire ezalaki bibe sibiso mingi ba perisaki même na désert à cause des murmures kaka ba oyo bazali ko croire na Nzambe tina suka nde bakotaki na terre promise ndeko mwasi ndeko mobali na lingi ozala parmi batu oyo bakomona gloire à venir. Kopengwa te pona ba besoin mokili oyo kopengwa te parce que lelo zangi mbongo kopengwa te lelo parce que mobali ya kimio kopengwa te parce que lelo mwasi ya kimio olingo zonge la kindumba olingo zonge la vie ya désordre te taila Nzambe Nzamba za ba surprise malamu pona yo Nzamba za makamba bitoko pona yo Nzamba kopesa yo mobali koleka même mobali oyo zalaki na ye Nzambe akopouvoir ba besoin na yo Nzamba zali capable ya kosala yango bana Israël tant babimaki na kati na Égypte bazaki komela ba mai babosani ke Nzambe na pese ba mai babosani tellement que bakutana ki babi il faisait tellement chaud et sec babosani ke depuis babimaki na Égypte Nzambe lesaki bango ba mai pe ba melaki car na moment moko ezangaki ba pengwi ba wanga li bolamu Nzambe peut-être Nzambe ngai pe sani ai éprouver bango po ba atala soki sincèrement balingi ye makamse comme na biso na bomo na biso Nzambe pe tamso atala kasoki to karama yo be to karama ete parce que bana Israël à mon avis bazaki na eloko ko pousser bango ba pengwa te to ba se rebeller parce que bazaki na terre promise liboso na bango feki ba continuer ko kende car na mama yo bazanga ki ba pengwi ba binzamba kosi biso Moïse kosi biso il faut otika biso kuna na Égypte ozaki na biso bien alors que na kati na Égypte bazaki na boumbu ndeko mwasi ndeko mobali ko pengwa te pour ozangi je ne sais pas quoi kopengwa te parce que on a besoin moko bozo linganzamba sela o na nozu yango te yikampi ko persévérer alléluia to tanga verset suka na Romains
il y a tout autant déjà na nini totanga qui ont déjà na Romains 5 est-ce que bah ici ce qui est non mieux encore la persévérance conduit à la victoire et c'est que tu persévérer pour tout le monde la victoire en Zambie. Oza moi salibala mobile na komi chômeur mobile na zana mbongo te mobile na zone la situation difficile ko pengwa te persévérer pour ceux qui lobi ngindi yo mutoko lia bozwina ye yo mutoko mona gloire wana mingi ba perda mabala likona kotaki mobile yango na landaki aza chômeur mobile yango na landaki akomi na ye musala ba revoka ye nga vie passe na okokate ozongeli vie ya mkindumba parce que mobile azana ki azana na musala susute lobi oyoki mobile yango akomi na mbo okozongela ye lisusu non ekomi trop tard parce que okokai ko supporter na yete okokai ko persévérer te babi persévérer parce que la persévérance conduit à la victoire ngana pambola nzambe makasi alléluia na batant difficile mobile nanga a pasaki nango nzamba simba ki motema na ngai na yebaki o nini nzamba pometaki mobile nanga na ikaki piko ngana mobile nanga to ikaki piko leo naza na victoire na libala nanga leo naza na victoire alléluia Léo nazo lia hallelujah naza les na libala nanga pourquoi parce que na persévéra ki tant mobile nanga zokela tant mobile nanga zo la mikaratano nazaki toujours pembeni na to simba na loboko main dans la main to bito tela kaka nzambe zamba yebi biso zamba kotika biso te hallelujah ndo masi ndo mobile na ba difficulté oza nango taila nzambe po nzamba kotika yo te vraiment nzamba za malamu ya muke na sepela ki nango vraiment tant on attend ki passage oh na lobi il faut na te à thème oh na intitulé vraiment ne laissez pas votre colère aboutir à une rébellion alléluia kotika te kanda na yo eme maona bana Israël ba koma ki na kanda contre Nzambe bangi ba se rebeller contre Nzambe Nzambe tozaki na biso bien Égypte ndenyo memi biso awa moya ko lone zate tozo mona ta ba fruité ba figue zate ba pomegranate zate tozaki na so bien non bazaki na kanda mais Nzambe atalisaki toujours bolingo ne likona bango ayebisi Moïse beta nzete deux fois pe mai ebima pe mai ebima ki ana abondance ndeko mwasi ndo mobali oza mosa libala zala fidèle na libala na yo kota teke mobali na yo lelo azangi pantalon mibale lelo azangi voiture lobi na ye okosepela parce que nzamba za toujours na ba plan merveilleux pour na ba na ye nzamba kotika te ba kangama nzambe alléluia ba ko souffrir te zala fidèle zala vraiment na persévérance pour conduire yo na victoire alléluia Nzamba za malamu mingi. Vraiment na seple ki na te abino et à passant na za ko annoncer bino ke o ezali message na ngai ya disons ya au revoir na kati na Chicago et pa iwapi nazo zwa vol nanga pona ko kende nazo zonga Kinshasa vraiment bon rester toujours branché na page nanga na Kinshasa na ko continue toujours ko kotiza no mateya ba prière et kuna kote ko za susu makasi ko parce que équipe intercession vraiment kuna base eza kuna ya makasi donc to banabenda ko biomo bomona ba prière au côté ebele ba maté au côté ebele parce que naza équipe nanga de base eza kuna oyo vraiment ba ko accompagner nga pona kotisa no ba maté à chaque jour vraiment bon rester branché na page nanga pona bozo ba nouvelle nanga à partir ya Kinshasa vraiment nzamba pambola bino oboyoki bolandi maté ya oyo vraiment nzamba pambola bino vraiment bokomona santé et dérangeaki pe moi muke bozo mona moi litama koto eza ko vimba parce que minu dérangeaki vraiment mais ba soigner yango tout ça yango monique nazwa ki pe moi temps vraiment mingi te ya ko kotsa matem ko eleki vraiment le quoi na monique nazongi moi en forme yango moni na lebi non na ko yiko kende boité na Kinshasa sans que na kotsa matea yango moni na kotisi matea oyo vraiment nzamba pambola bino soyez bénis vraiment na lingi bino mingi restez branchés sur ma page vraiment beaucoup manquer te ba prédication ya sika ba prière à sika donc depuis Kinshasa quoi donc Nzambe a pambola bino na lingi mingi bye oh mama